ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Passe ma bille. Papa Mbote. Offendu. Hein? Non, non, question. Hein? Platini. Bon, chaîne to Latina Kingo ni no papa ma. Quoi penser? Hein? Oh, venata utango balobike. Ata babi Kuluna ngako usika na machete. Eloko aboye vraiment. Ah yo c'est la haute, c'est la oya ndé mususu. Oya moi bien. Hein? Papa na saila kaya ngote. Nini siko yo la tiona. Yo batu na yesu. Ngato aki combien de personnes? Massa, yo yebisa biso, nini salami yo to kutu na poste na police? Na uti pen na zwe transport zambezate, na kiti na entrée, na koti, na banduya na moni liboso. Na zoya na boyeko kenzela ya nini ya boulangerie. Na biteti kalekela kana mai awa na bima na kende mbamo. Ye ba ki 2 personnes ba telemi justement na mai. Atuninga mais c'était les mains. Baba Souda. Na tuni Baba Souda. Oui, parce que nous télémons sur Batuna, parce que Baba Souda. Ba 2 personnes. Ngana ngamoko. Ba on mi balé. Ba on mi balé. Ngana ngamoko. Il y a za président asuna ko sa ya télémia. Ti bandi menace na ngai. Zela na. Chamba bon. Identité wa Souda. Ngana Souda te. Bo tuna identité point. Na tuna identité pété. OK, merci tous. Ngote. Sona yona na ndondi. Da arundi ma ngote. Après, c'est que si abandi menace ngana bali ko belela ngani na zo bela batu baya ti batu baye ko ya tango bazwinga ya lobike ngai nde mutu na so nini na zo menace bango muninga na ye aki masa yo bilamba no za bilamba na ngai isapa na bango muto lobike aye ko menace mo bilamba na ye Pamolia, bilamba nanga ezapa na bango. Nataki pantalon, ya jean, ya blé, na perpète noir, na osala musalani. Natala cop nini sala. Nateka mai. Nateka mai. Na ipen. Muto kenda uzula mai otekela. Afin na adresse. Afin na masikita. Numéro combien? 13. Numéro 13 de masikita za la raté. Ezali. Merci beaucoup. Papa Molière out. Massa. Jamais. Au Piana. Au prison. Na lengezo la kisa. Na out prison. Oh. Motegi mai. Telekuna. Ensemble l'église. Ngai, na musulman. Wa musulman. Qu'est-ce qu'il prouve? Na omona tena indice moi musulman. Hein? Nini kutu sini zate. Sini ya musulman na. Soza musulman réellement. C'est ça moi prière moi mkusa musulman. Non, ça va. Sini ya musulman zate. Moi je vous appelle le kuta. Sini ya musulman zate. Est-ce que changer musalate? Musala ni na changer. Otira musala ya criminalité. La criminalité. Si n'écoute un musulman, c'est jamais. C'est bateau bakangio bazama boma. Papa Molia na habité. C'est que na habité. Ngazo mwande na olobate. C'est que na habité. C'est que boyo ka bangu ndi boyo ka bangu. C'est que na boyo. Oza musulman te. Zeko kosia oza musulman. Na moni makamno ni sumona ndi bangu zati. Oza musulman te. Sine zate. Wapi sine? Sine ya kapona ni. Sine ya kapona ni. Ya puna. Simo yo sambela ate. Na sambela ga. Boso yo zati ndeni. Musulman na komi ko kotikanga. Oza combien de temps ba oza islam? Oza combien de temps? Na umeli makasi. Papa botika na yango te. Panja bilamba na yo masa panja bilamba. Basa ko interviewer batu boyo kana ngo. Bilamba la ta yango. Ya ye. Oya mutu bazo balobalola belelo akangaki ye. Bezaki ye. O bilamba na. Bosinga pe sécurité sikawana. Na la police akimbono. Telecom. Zamba Telecom. Yo na ndeko na utaki na ngai makambu na ngai juste na kiti na entrée ya mama Coco.
nde nazoya nazaki na nganga moko voilà bayerne wana ba 22h au moins nazoya ce nga moko na se sentir vraiment nazaki nga moko et juste na leki kaka entrer mama Koko nde namoni nani ye alati nzambala pembe est-ce que alati nzambala pembe nazo avancer esprit esimbité nabité te mazala simananga il faut na traîner comme ça ya le kaliboso na affirme na effectivement na leki sepe liboso et na leki se liboso to bano marcher na esprit de ça na kanga mapenza na été na za la pena mo distance et ka to komika kota ba pina na justement na moni mbamoko atomboli na nzambala na abimisi lichette est-ce que abimili lichette alinga bambanga na zongi sima et na zonga bité o te mazana lichette tika na kimananga est-ce que na linga na chepe na force bele pona kima na kwei est-ce que na kwei alinga betanga su lichette boye nde na kotie na kange na nzoto ko kanga na kanga ke na nzoto sko na moni batune bae sko balinga sko wando bunisanga sko na zina bloquer liboko ezaki na lichette nani ngasko keno na intimider bao bazaki na ye keno na kanga susu moko comme ça na kima yesko azomona keno na kima to natikele saki na ngana zaki na ngu ndesiko baningane bamunika keno moyenza tete mana kanga ke makasi baningane basani bakimi to tikali ngane biso mibale to bundine plus de 20 minutes nazo bele lo secours au secours mutu moko pa zo ya te to ko eti na kata ba potopoto placement etondaka nde na kangie akomosenga nga ba pardon bisinga keno masa to buma moto to tika to tinga bité na koti côté au moment na bandaki ka go ganga na gangisko batu pe bandako ya avec beaucoup de timidité nde nani sentinelle moko za na kuva ba masseur ya basango mo ezala wana nde a sauter mi azola ndelanga attentivement nde aye ko bima batu nso ye wana nde bakangie donc j'étais vraiment fatigué donc na bando kokate na lalaki na potopoto wana batu nde baye balongolinga na potopoto donc nazaki insoufflé donc moi ezala ikututé donc bilambo lobby bilambo nde na lataki lobby ozoki nazoki awa wa eto ando wela ne lichette nazoki pe na pota moko munene nazoki abando songa ba minu donc nzoto mobimba oyo abetaki nga lichette awe ataki donc moi ezala kité soki nazaki na force te ya mwana mobali te alingaki abomanga pona kanga kie penza na kanga kie makasi souci na ye azanga sko ba téléphone nga nazaki nango sur place nazaki na $50 na 10 000 francs na moni yango te téléphone na moni yango te donc natikali kana ba chargeur bato tozaki na bango sur place bando le côté langa ba chargeur. Donc c'est un peu ça ce qui s'est passé hier. Voilà, entrer à maman Koko précisément nani na Kasavu wana place banzete to la wana. Marcel ex-président. Voilà. Juste place wana, en tout cas place wana, ils ont vraiment place moko un peu suspect. Sauf que vraiment l'état na mboka l'état na biso mboka oyo ameka ko sécuriser parce que tu as une mission à l'état. Ils ont ko sécuriser population, ko sécuriser pe ba bien na yi. Mais comment ça fait-il que place wana est vraiment isolée? L'état doit permettre que non place wana ezalaka ka mulili, il y a pas de courant. Batunyo sur ma beba yo telemaka wana. Ce n'est pas la première fois moi. Ngai na ye juste côté la grand frère nanga nde na ye okutana na mbiscade oyo. Mais tozoyo ka penza sango wana. Tellement que non un ben grand frère nanga azape militaire na baninga na inde baye to memia batwa to tumbaye ya lobite ngana mutu mbeko to sani to memaye na abiki na pine nde to ene awa nazana posa vraiment justice et ça la musala nango ezatake na sali effort na memi mutu aboye kuluna boye na meme na nini na komi awa bakomo senga ngambongo keno fo pese mbongo opesa mbongo po to memaye na parke po soko pesi mbongo te to kotika ye mutu aboye leta kotika ete keno ba magistrat oyo bakendaka kosambela bato po batika bato aboye vraiment sincèrement tozo senga avec beaucoup d'humilité du cœur de la manière c'est que bachela biso souciati na coin wana justice asala musala na ye kaka ndinga salaka tozana mboka mibeko wana esala musala mutu oyo arate ko boma ngai ngana victime na soki nazaki na makasi te ya nzoto nakufaki sincèrement nzambe kandinga sala makambu na ye nazaki pe mutu ya tembe na lobi keno akokende te na yo kaka asango wana nanu pe nakutana na bango te na mona ngana Molière lelo soki komelinga nde komelaki nga na lobi keno soit ngai na kufi soit ye mais tema keno ngai penza ba pesa nga makasi sur place yango na kangaki ye. OK, merci beaucoup. Quartier na yo ba le bon ming tu sais rappelle que non na ba conseiller ko ba soka nga
La place là ils ont déjà isolé ça fait 2 jours. Combien de place nini? Na entrée maman Koko wana. Tout ce place maman ezali na entrée maman Koko. Na lopanga Kazavu ya expresa Kazavu. Ba kata ba nzete wana ça fait 2 jours. Mutuka bralima. Auto garant wana ba beti masasi mbongo no stu. Ba yibi. Voilà ba erni salama. Wana ba 22h peka. Mutuka bralima utukuna na masangana mbongo ba ba brake bango. Mbongo no su ba longoli. Bon. Papa Pierre, on a fait des pénales. Il est à l'hôpital. À l'hôpital, il y a vers 22h comme ça, vous avez des amas pour l'égalité. À Yogi, on a 4 zamba au secours, c'est la même place. La côte de Zamba, la présence bon, je crois que quelles que soient les conditions, Batouara va finir les capables. La seconde cause de place on a négocié dans camp Marijuana, notamment sous cette one. Elle va forcer sur le élément à la siate, à la siate avec Mondo, tout ça va élément sous cette autre fois pour sécuriser parce que c'est très grave. Je vous assure, c'est très grave. Chaque jour, au lieu de Zamba, on a Kazaou. Donc, pour le côté de l'entrée Zamba Télécom, donc, si on dit 18h, 19h, donc on a ajouté. Si on continue pour qu'il y ait ma belle, tout d'abord, nous allons à ma belle. Bateau so ya on profiter ko na transport ko teza ko tuté fo ya ka makolo le temps ko so bona be sida bo Makambu yo so sala o moni que non ils appellent na propriété donc na ko senga na ba konzela ngai vraiment ba sala toute façon que toute société ko wana de façon que après Zamba wana bakat Zamba no to kata ko de façon que nzela ya entrer Makambu ko des la peut-être très propre bateau et permettre ka bateau na butu balega. Merci. Bonjour. Et c'est on a biso rapport na zwa nenga bakanga ki bayaki na ye awa nazwaki rapport na ye na butu yango nayaki tongo koya komona ye koyeba situation ya problème ndenge elekanaki nabengi yo mbala mongami nabengaki vraiment ndenge olobaki problème ya insécurité tokomi na insécurité toza na bana na biso bamama bapapa oyo bazokendeki misala bakozonga fatigué na babokwa na babutu epuis basorti ya bato ya boye bazelaka bango babutolaka bango biloko vraiment bakonzi na biso batalela biso na likambo place surtout na zamba ya kasabubu wana oyo eza kaya liboso te eza kaya liboso te bana moko mpe bazozalaka kote ya mama koko kuna bazobotolaka bato biloko ifo toluka moye kotia sécurité ezala makasi kote wana mpona kosécurize bato na biso bazozonga na moto bazozala na bajeune fille ya epuis mutu ya boye eza mawa biso toza leta tolingaka kose faire justice te tolingaka so tozwi mutu ya ndenge wana ifo tokomise na leta me mutu aboso tolobi totikela ye population boya okuta deja ka akomi makala na seconde akomi makala mingi. Merci papa. Merci beaucoup. Oh muke na obakisa nazaka na belema misatu na obakisa. Problème ebo ebendi ba Kuluna na quartier na biso eza problème misatu. Tozana problème ya courant. Parce ya courant ba okata ba délestage trop yango provoquer insécurité. To fisa ki l'état batela ki biso lumière publique. Ezala ki banda na entrée. Si ozo ya boye ozo mona nzela mais subitement lokola basinga ezalaki ya cuivre baye koyiba biso basinga ya cuivre wana alors bampoule ezali mais ezangi basinga kaya liboso wana kaya mibale mai ewitaka partout eyaka kotonda place wana alors bato ya basango moko baza wana basali clôture baempêche mai la moyen bolakisa canal ya mai wana mai tukakende makala Botala bien. Omoni garçon. Akara mwana mwasa na batu. Tala caméra papa. Atala mwana mwa akara mwana mwasa na kaka na mbanda. Mama naka mbanda awa na andrika ba. Na akaba na concession ex-président wana kaka. Mbanda dinga na mbongo. Do akara mama moko mama na mama mungala ata pantalon. Do leo sofa mama ila ipo pantalon. Ça y est. Do akara mama na a violé na machette. Mama na belo na bika kipo apanzinga liputa. Eloko erata kipo na pantalon na se. So tango batu ba ye ya kimaki elongi yango yo to meko sa to luka kota ngo wana rien azape ne kiri azaye moko te
garçon yeyo oyo vraiment yeyo papa ba tika taboya soki bazui bango ezate ko bazui lelo mutu moko ake ko futa mwa kombe batiki ete bato abofu bakendaka soka kei ake penza libela ko lubesika mwa kotaka bato ko bato papa biso ka moya transport ba mama ba osa ko kare ba mama bato do na ba mama mikolo ba viole bango ba oyo Lonyo son dimate. Olingano baside. Oya sa mutu ko ba eli. Hein? Olingano baside. Comme monsieur l'a violé. Mais va reconnaître papa. Wana Luka lisheta fika za maladi. Kato misabi oyo. Kato misabi. Kata yo misabi. Pamole alisheta fika wana eleki kalami maladi na nzeto. Machete kitana ngo. Bale botika bina. Bale botele mutaye abina bolele. Bale ye madepo. Boyi bezala te baomema kuluna koto ezala te bakende Nazamba Telecom teto kujo na mwana mbalo obe mini komela kio kana za maladi na zobela tena za poisson bachelenga poisson na kilano bakisi ya poisson te passer $250 ona kozwa kisi na sui kisi na komi koya vers 22h mwana mobali azaola ndanga na sima na kusi atemi na entraîner muto azela transport lenga na leki na moni abandi kola ndanga na sima nga tali na telemi nga tali na kwenga tena tela ba transport kota zamba ona zwa transport na ya zamba bala mona moni aya aleki nga dépasser nga ngabi papa ozokende wapi alobi ote nazokende zamba telecom ngabi tezelanga toka tsanzela oyo pona so banga yo kanjake muta normal ayibisinga na oke zamba telecom ngabi zelanga atoka tsa ponzelo banzete o na banga ka abina mama banga keloko nini o eza nango kaka banzete eza nango kaka banzete eloko niyo banga ka to komi na katikati ya nzela na moni atikali ya telemi ayo mama nazo suba ngamo ena zela eza te na moni atikali ya suba ngao zela ete pona yebiete na continuer chemin na ngai dole na continuer moni umela ko suba siko ngabe présence esprit eza te na talika ngabi umeli position za zo suba zo tala soki bato bazo ya basala ngelo kote soki bato bazo ya te ndo akanganga la moni kamba mona zo kena situ kwa mtu akangika kati Jésus akangika kati na wandiko bunala longole mabao nazo kokata bina so gangi nazo boma misimbe wana yemda le bibo yemda zo bisanga bisoko gangi nazo boma yo soko gangi nazo boma yo na bina moye kuto misa sufa ezate tellement kanga kinga kati nazo kokate ala kwa singa na se ndega kwa singa na se na kokite ndega kwa singa na se na kokite na se retrouver na perdre de connaissance nazo mieba susute azu saki na ngala bambongo na biloko ba pièce na ba identité na za policière na za se azu saki na ba identité na biloko na nyoso akena ngola ba savon na somba ki oswa baba bana nyoso akena ngo sikoyo na bakisi abandi olo banga lobike siko zui on dit na sali okasi oza na puissance mo nanga na biso ko neutraliser ko boma on dit na bomio babo so na ki maloba na se sikoyo neti ya pongi on dit na laki siko na ki maloba na fungoli misto tala bonga est-ce que ngana koma ki na ndako nazo mitura ngamo na mutema ngabi koma ki na ndako na tala kono mali matiti bazete ngabi mwana mbali wa bomingai mbala moko le na telemi kaka boye na situki boza susu ya sa koti zamba na ya kasabu wana koti zamba mama bani ko ganga ba garçon mbale ba ko mabi mama nzelo eza mabe ko leka bote nzelo bazo kanga batu mwaete bato bo mabatu aboye nzelo eza mabe ko leka na butu te kabi na leka miko mama oyeba ndeni ke ezaye po ende mutatu na tele misaki efe do solo la nzela nzela to kenene nzela mo to solo oyeba ka kata ndoto mike ayibika zanzo eza longi na ezaye na eko sala plainte na contre inconnu à la police plainte na ezali awa car le même jour on lundi deuxième jour mardi merci maman takanga kingai ba pièce na nga nyonso
lelo bakonja la police bakangi mon message no kozala ni bana connaît lili wana ngai vraiment président Kabila soka kangi Kuluna ba boma ye parce que bomi ba batikali ba kozwa leçon ba bomi ye comme ça ku fa ba Kuluna ba dimine mama Lilia s'occuper na ye ba boma ye asala muto ko fibi parce que batiki ya kozonga suko ba batu mususu lokola raté ko ba boma ye message na ngai la police yango na président zo solution ba Kuluna ba boma kabango batika bango fifa donc biso to komi mal à l'aise à partir de 20h moi to tambola ça té aussi le temps de la transport et ça ma paye to komi déranger na Kuluna à partir ya nzela ça ma paye donc maman il a été l'élection du Makambu oyo akangela so Kuluna abomela biso bango atika bango te papa ngana bakisi bo comme on a maman Chantal mpebe na za muto adeke se famille na nganyo so pe bayo kanenge na zoloba na ya ko so ba lupango na telecom muto adefisa kanga mbongo azana ete mais ba Kuluna ba salinga musala 4 fois bazina papier ba bambelinga na mire pona ba bomanga si le rata ba mali ata ba continuer so ba yebi soki ezalaki ba kondi ya wa tembele déjà na tina kufi mboka mobimbe yebi Kuluna bazwa yeba kate kingo pona ndenge ya zo ya na butu azo ya ne ko boma siko bino ndenge bozo libisaka bango bamoso na kangaki bango lobi obo libisa bango lelo bazo tambola ba pesinga mikanda pona mama assurance na ga ya vie mukolo ba ko bomanga est-ce que ngana zana munduki ya kosu ya ko bunana bango soki bazwi Kuluna il faut ba boma ye ou bien population to tumba ndenge baninga na ntili ba osala ngana bakisi kaka yango merci maman bazo boma mboka bato aboye faut longola ka bango pona tango baninga na bango bazo ka intel alongwe akufi mwaye basa su biloko wana ezate tozo nyonko ma tozo neloko te bazo te bango ba kanjaka bino bango baza na pasi nzoka pati nyonso ba na pasi tozo na pasi biso nyonso tozo na pasi muto aboye so bakangiye baboma ye esili baboma ye famina ye babosana ye azana ye babosana ye opération liko faisait na raison opération liko faisait na raison bazongi sango opération liko faisonga merci batu babena kufa bazanga ndoki na babena koko bande kwa ndoki batu ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.